Mungu kushomto ashakukadilako mutumire kukadila mutangani mwenye ngoro sani wake na papa simo kimangu kyangani kena cheche tukulomba sani wami mfumu na mafumu mkinywaji nini yobo waka mafana msaka mungu.
et makambo ndenge na ndenge. Ba mama na batata kasi nyonso wana soki ezali koya eza kosalemela biso eske fo tya nzambe biso bafandi kati na mokili topesi nzela mobali abala moninga na ye mobali mwasi abala moninga na ye mwasi na date telle Messe Albert akobala Messe Jonathan nganga nzamba kopambola ebala wana wana ndabazala edimami na date telle Mama Antoinette mbwa kome molonga ni naisi ba mama na batata tala ndenge nzamba kotika biso kopesa mokongo na mwamili tango tokoza nzamba bakali tolitola pepe tozotambula nini mwasi asala mpona mobali mpona moninga ni mwasi te mobali asala mpona mobali mpona mwasi mpona moninga ni mobali te tango tokoti na makambo oyo elingi biso kosala parce nzambe azomona te nzambe azotala te lokola yasomoto ezuko bakati na mokili kolala kolamba kolia komela tokosala nini kopona meye epai na biso ekeke ya mingi vraiment tobeda makanisi oyo eza ntango ya eveil ya kolamuka na pongi ya komitala ya komisala autopsie na molimo pourcentage na libo spirituellement ça pourcentage ou bien oza na crise lokola sorte ya malaria ya 4 plus na molimo ou 5 plus ou 3 plus oyo moma moko na biso amisa autopsie ya molimo alaki biso ke le 6 avril 2021 tokosenga likambo kasi moto aza na problème te liloba ngo efikalaki awa na centre kaka tokendeki nango te bamama na batata soko na komi na lobi frase akola motu na ngai nzambe ayaki kosala tourisme na mokili te ayaki kotala mokili te ayeleki likambo ndenge nalobi ke résultat première génération deuxième troisième quatrième amodifié mpona kita na état major nyonso soki te na kozwa eloko to ati boyokani epai na bino mpona sauver l'honneur ya mokili na bana $10 momete ya yo na sani ozongi na esika na yo fandi tolanda programme toyoka malendisi ya bazali moto nyonso apesa
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunui! Embazi! Bilumubia kului! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese boga kiese kui! Chai bonchai! Botanga pe mikolo na zo kende. Kasi na ke gozela bino na kamba. Jeteki dingomba nyonso na zo zela bino. Lobi dati ni. Fin du mois, hein? Bongona kende te. Suki na kete bino boya ten chinsani borate na okende. Na komo tata mwana pe tata molimo centre. Tolobi boye. Tozo senga de kimia ya mokili mobimba. Tozo senga ke mabondeli ezala makasi. Bolingo pe ezala makasi. Pour makambo ezoye la biso na liboso toyebi yango te. Elobami bien. Nzambe akosala likambo banda mokili banda nano esalama te. Biso ntango nyonso fo tozalaka ya kobongama tozala pre. Toyokani motune ezali na mokili oyo nani ya koumela oyo asalelaka tata Nzambe na solo bato ya mobulu te monike mokili esi eningani mpo na nini yango eningani 4e génération mpe ya suka ya mitano ezali te ezali be ezali te omoni soki toza koteya mingi ozwa position ya malamu likambo yango soki osalama na butu soki na moi Nzambe ye moko ayebi yango tozoteya mingi ntango oyo ezali ntango ya bana Nzambe oyo tozomona na miso ekolongwa moi kolo Yesu ayaki kokufa mpo na biso tata Kimbangu ayaki kokufa mpo na biso biso mpe tozala na bizaleli ya malamu tolakisa epai na bango yango nkolo Yesu atikaki bolingo ezala na biso ndenge moko mpe tata Kimbangu bolingo ezala na kati na biso kimia mpe ezala na kati na biso mpo likambo monene Nzambe abongisa oyo tozwa kozela biso nyonso ntinsani tomoni yango ntinsani esalami me tokolemba te mpo na ntinsani makambo eza ebele oyo kosalama na 2021 le 6 avril ekozala monene bakolandela yango mokili mobimba mpona komona ete solo tata Simon Kimbangu amonaki pasi mpona kolakisa na mokili ye ayelaki likambo mosusu te mpona ya kobikisa biso ndenge moko na nkolo Yesu yango tozosala effort tokokisa likambo yango mpe tozali kosengela kimia toloba ete bilaka ezali mingi na Kongo na biso oyo to na Afrique oyo Nzambe abongisaki mpo na biso tobebisa mokili na biso te likambo oyo ebandaki wapi na Ngola
pona nini tango Adam kwe bakweyaka bakena kobomba mawapi na Angola mboka nini Mbanza Kongo. Toyebi histoire be toyebi te mingi toyebi yango te mingi toyebi te biso nyonso na mokili oyo tozalaka na Angola tango tobimaki kuna mpona nini babele ya kala lokola Nzambe asilikaka tozwaki etumbu minoko mpe na mokili eye ebele yango nde epanzana na mokili mobimba. Biso toyebi ke toza na baprograme minene tozosala mpe nde tozosenga kimia. Programme ezali ke Angola, RDC, Brazzaville tozala boyokani. Devoir Nzambe asalela biso il faut tolakisa yango na mokili po biloko nyonso na mokili oyo Nzambe asalaka tozalaki kosalela nyonso ebunga yango bapapa bazwaki programme te tolona tobokola ebaki kolia na biso ekozala pasi bafrontiere ekozala na pasi na yango likambo ezali na maboko na yo na makolo na yo soki toyokani te ekozala pasi po torekipere wana tosambelaka mingi tolakisa bokasi na biso na Tata Nzambe. Mise eza kotonga mapamba te po balobaki totonga Yerusalem nde ntango wana bakokanisela biso yango mpona lelo po towelela toza na titsane spécial toza mpe na bakado nsima oyo balobi ya kol mpona na nkambo ekomi mingi balobi tostope tozela soki edimina bi esili totindi lisusu toyokani bongo nsima oyo toza kosenga pardon ya ordinaire ezala mingi mpo ete tobongisa partout mpo mabulu ezala te kambo eza na kimia kambo nyonso etambola ndenge Nzambe alingi. Mpona lelo tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Ya Mwana Molimo Santo. Ouais, banal.